ou bien bon ça rassemble. En tout cas, Raïs conseil moi on a repéré ça yo et que aux président ba jeune, tout ça on a posé na yo, tu as 47 ans, il y a une vie après la présidence, tika na yo, bato tchao mutu makasi, ba chaka pe mobutu mutu makasi, atundu, kinke mulumba. To iba déclaration alobaka Eric Mobutu Kimi. Bango ne ba peso mutu makasi, pona ba bien privé na bango mabumu na bango, ba ventrologue wana kota koyoka ka bango te. Yoka biso ba jeune tozo yebisa. On a président ba jeune. So okota na libulu. On va te conjuguer au passé. Comprendre hein? Zo conseil on appelle si yo. Tika pouvoir au sali des mandats na yo esili. Au sali kutuna ba bonus likolo. C'est que ndengo za on ko kufa kanzala te. Ti ko kufa bana na yo ba koko dikoko na yo ko kufa kanzala te. Uranda batata wana te baza wana pona mabumu na bango. Bazo induire en erreur et après ils vont te fuir. Nomination na ça les a bien mais yebake on nomme batu déjà aux na suka na yo na bango vous allez dégager bientôt là. Batu ko benga na bino eza opposition te eza biso ba jeunes les mouvements citoyens. J'appelle à l'unité, à la lucha. Filimbi, ballet citoyen, tous les mouvements citoyens, na onga tangité, tous à la bomoko, pour la bengana Kabila Libanda. Le dénominateur commun, c'est le Congo. Faire partir Kabila, trop c'est trop. Ce Congo n'appartient pas à Kabila. Le Congo nous appartient à tous. Donc tout le monde a le droit de mettre son point de vue. Nabino Bandego Balandia, Congo Millennium et surtout bienvenue dans l'émission L'invité, Yamokolo Alelo, Tozali Penza, na esengo ya koyamba po Nabino, président Jimmy Carter, le Raïs international, yé azali initiateur ya mouvement populaire de la jeunesse congolaise pour le changement du Congo, au Tobengaka MPJCCC en sigle, na ye penzande tokosola na ye na maematali penza ba actualité politique lolenge kani mazali kolekana awa na ville province ya Kinshasa. Don Jimmy. Bonjour Tati. Président Jimmy Asengo penza ezali mingi pona biso na émission ya biso l'invité to yamba c'est vrai que zambala ya yambo meto ebi que ezali ya suka te mo tuna penza ya liboso to ngi to ebana président Jimmy parce que to ebi bino bozali ba ya mouvement citoyen to lukana to yebana mouvement citoyen et la kisaka nanu nini po leur moko boy to comprendre penza vrai sens na yango te. Merci pour la parole. Mouvement citoyen ndenge otuni mutuna il est Saraboy. Biso, tous un parti politique. Mouvement citoyen, et ça, pour la conscience, il y a des jeunes. Pour ce qu'on remarque, mingi, des jeunes, sont emportés par le bilo comme les Angatina. Moutouma kwa iba mbongo à l'État, à Salaba, ma bémoro et belé na mboka, na simana yango. Aébike, ceux qui n'ont pas jeunesse, na pesi bango 2000 francs pour l'eau. Jeunesse a ondi mangai. Alors to tali eloko wana to boule te bité. Jeunesse a ko tikala jamais focaliser na mabe kaka. Il faut mouvement nani. Eloko moko oye ko sala que ko evera conscience na bango. C'est la raison pour laquelle mouvement citoyen zawana pour la ko evera même ba kondi ko evera ba conscience na bango ko yebisa bango. Et là, vous allez comme ça, il faut que ça éveiller la conscience de tout un chacun, de tout Congolais que ce soit. Merci beaucoup, Président Jimmy. Parce que tout ce là, les Kamoko Ezali Penza, Ezosala, moi, pas si ming Ezali Kambo, il y a ba candidature, ba dépôt ya ba candidature. Tout le canon toye banano. Profil nini esengeli na yango candidat azala na yango. Il faut qu'on se le dise. Le comme ça. Pas si potoso mon na ba candidat, musicien aza candidat. Porte-parole aza candidat. Journaliste moko boesoki nini aza candidat. Chroniqueur, chroniqueuse aza candidat. Torokende pe boton tozo kendaka makambo ngo tan tozo vando komona na parlement.
ekei kuna ezoloba makamoko ya malonga te. Apparemment lokwa neti na Kinshasa ngo biso na République démocratique du Congo makambo ngo penza ya élection comme lokwa neti maseki to pe mayoto ba na biso ya mikio bazo sala président. Et loko il fallait au kanga na mutu ezaki pour na kosala mon pour se faire de l'argent au Congo il faut être politicien. Et loko zo tinda batu lelo na muteki mai Nandengolobi, musicien, porte-parole. Nabatu oyo bazata na profil ya kozala ba candidat ba komi ko préférer bazala ba candidat. Pourquoi? Parce que au Congo, c'est la politique qui donne beaucoup d'argent. Mutakoti politique lelo. O to sala émission na yo, mutakoti politique lelo. Na 12h na 13h30, na 13h2 minutes, pardon, 13h32 minutes patron. Tout le monde a vu que non, le seul moyen de cause bon la rapidité, tout ça la politique. Mais profil, il y a député. Dans le Congo, ça ne se respecte même pas. Tout le pose à la députée, ton ami pose à la députée, il faut avoir rempli toutes les conditions. Cela veut dire quoi? Vous avez un diplôme graduat, tu as la licence. Et puis il y a certaines formalités à remplir. Mais apparemment, si vous avez une formalité, on a yebi. Et ça, on respecte. Maintenant, on n'arrive pas à comprendre. Tozo kende wapi, poto suka wapi. Mais si vous mutuneti, nazoba gotanga ba kombo mais. Tokotanga ba kombo na ba. Vas-y, président. Ozuneti Karine Mokonzi. O mutu yebi profil na ye na ndenge ya mabe. Soutenu par un député de la majorité qui est comme on a Kiminga Bologna. Quel est l'exemple que cette fille-là peut nous donner en matière de la politique ou bien en matière de l'éducation? Il y a certaines vidéos tout bamona kango oyo ye moko asala o to ko kota na bana te. Mais lelo Bologna a bimisé le candidate, député, n'a parti naï. Il n'y a pas de leçon à prendre là-dessus. C'est très dangereux pour la nation congolaise. Alors nous, toza wana pour na koevea conscience à batuke, na net na minute oyo, obimisi candidat songolo pakala. Peuple congolais, fongola misu, tala mutu oyo ko voter. Pourquoi? Parce que ba candidat bazaye belé o bazo remplir ba critères au Sengeli pour député candidat à Nanimoutoisa. Aujourd'hui, Bakari, profil de Bangoeza, je ne sais même pas comment dire ça. Eza coûte na modèle Yakolanda Makamboana. Ça fait très mal au cœur. Très mal, Tatiana, je te dis. Très mal. Merci beaucoup, président. Kasi penza pe na tosika la kaka na maipenza ma tali politique parce que plus tozo beaka politique toko kate mokonzi mwa ekolo République démocratique du Congo président Joseph Kabila akoloba président tozela nini penza na meeting azolinga pe aloba nini pona ngai na sepeli pona motuna wana mais pona ngai na koloba boye kozela mokonzi mboka aloba c'est trop dire. Netingai, on a zozela. Eza manifestation ya population. O ya kolobande ngana kolanda. O biso to kosala. Nde o batifo bazela. Mokonza mboka c'est d'habitude alobaka na eloko malonga te. Akolobani. Bien sûr akolobana e to pese kama to iti. To zela na ba okazo moko mine na loba. Okazo moko to rate awa o azai na kosukosu. Alobaka na yete. Akoloba lobi, akoloba na ye. Mais koloba na ye, ça ne va rien changer. La population est déterminée à faire dégager tous les médiocres. Aloba malam, aloba mabe, aibake akokende na ye. Pona ngai na motuna wana nazozela eloko te ya malonga côté ya Kabila po azalaka na eloko malonga alobaka te. Koloba ya solo ezali nde soulèvement populaire. Nde o biso tozozela. Événement alobi etali biso na eloko moko te po
eloko malonga ebimaka na côté wana te. Président Jimmy Carter, merci beaucoup le Raïs International. Kasi attend que président, il y a un mouvement citoyen, analyse Nyozo Sala par rapport au troisième congrès extraordinaire où ils allaient organiser na bande konabiso ya MLC. Na koloba ebele na congrès wana te pamba te naza muto ya MLC te. Bon, on a coupé ça point de vue en tant que citoyen congolais. Et ça, la politique, tout est communication. Cela veut dire quoi? Ça traduit quelque chose. Comment le congrès a MLC? Toko mona ndeko Atundu, toko mona ndeko Shadari. Mais c'est toute une communication. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tous on a nous, Ndeko Shadari. Maman Eve Bazaïba. Aujourd'hui, invitation au petit Shadari. Aïe. Elle est consciente que Shadari a un modèle yakurandate. Pour autant qu'on finga ba maman, muto fingi maman na yo peut finga maman na ye. Y compris Eve Bazaïba maman. A finga maki pe et pas ya Shadari. Aujourd'hui, invitation au PCA. Aïe payé na congrès na bino. Congrès Sili, bah PC micro, Arobi, il est là sous l'impulsion du chef de l'État. Ça dit beaucoup, hein. Elle-même, F. Bazaïba, qui passe sur Top Congo pour dire que nous ne sommes pas des ennemis. Toboïté. En politique, ils ne sont que des adversaires. Toboïté, baba ennemité. Mais il faut voir aussi le signe de ton. Le signe de ton. Et puis tu passes, tu dis, n'engé toza ba ennemité, toza ba adversaire politique. Après tu dis, ils sont vos partenaires. De l'oba qui partenariat en go, tu es bien goûté. Moutra moutra bi signification que vous avez partenaire à Moninga, tu es bien go. Donc il y a un jeu politique qui se joue là-bas. C'est pour cela que je vais en profiter de cette occasion pour faire appel à la population congolaise. Les politiques nous ont déçus. Prenez-nous en charge, comme disait Mouzé. Il est temps que tout le monde décide de son avenir. Tokozelo côté na makamboana, nous sommes déçus. En tout cas, on va aller jusqu'au bout. Cela veut dire tokokendela souka na bango. Tokomise biso moko en charge pour faire partir tous les médiocres sans faute. Là, je te préviens. Merci beaucoup, Président Jimmy Carter, les Raïs international. Tout le Belasika Penza Likambo parce que Mikolo na Kinshasa, Eza Likambo Penza pe Ezolo Bamama Kasi, Eza Likambo ya ba propos au ministre de la Justice à tenir face à honorable Franck Diongo. Toko comprendre les sous-té Président Jimmy, Yopé Ozali Moto, il y a mouvement citoyen. Est-ce que ministre de la Justice a tort, topé a raison, il y a koloba mayo à lobby. Tatiana, ezo salanga pasi mingi. Un ministre de la République, il doit être un exemple à suivre. Biso tozo tanga na banchik, tozo tanga batambi mambo wana, tozo tanga bango. Mais à ma grande surprise, na yo koyoka tambi mwamba oyo ngai na banda ko kanisa te. Un qui occupe de grandes fonctions, de hautes fonctions dans ce pays, Kolobake, Franck Diongo, c'est un voyou. Il a traité des gens de voleurs, ainsi de suite. Et que ça la passe dans mon thème. To kende na dossier à Franck Diongo. Et là, on est Franck Diongo à Sali. Et là, on est Franck Diongo à Sali. Ngana to bien ngo. Et la vérité. Vérité mu tezo bomaye na prison na Boloko. So yo ministre de la Justice. Décision que nous avons mis pour condamner Franck Diongo. Tu passes à la télé pour dire que non, Bato Bako libéré, Baébani déjà. À l'exception de Franck Diongo, Mouyambo, qui encore qui est en prison. Jekoko, Bako Bimate. Pour Nanini, escroc baza, violeur baza wana, est-ce que ministre de la Justice, Tambi Mama, à quoi tenir propos wana? En tout cas,
ezolakisa ke moko oyo bazali ko diriger yango na kiti ya pamba. Donc nous sommes dans une transition sans Kabila, mais sans le savoir. Pour babilo kwa ndengwa na bamboko muso olegate. Au moins ba longoli ministre. Et ça rakate. Tambe mwamba asa modèle te. A mutu moko ngana koloba. Il fait plaisir à son chef. En réalité, na ko tuna sonya kolobelai. Soni penda. Na ebite. Président Jimmy, en regardant avenir, tant aux autres avenir politique, il y a Bisso Awa, la République démocratique du Congo, Zomi Lobelani. C'est meilleur tout. Avenir est à passer. Donc, je peux dire, pour avenir est à malam, est à la meilleure, il faut Bisso Mokonde tout élément. Jeunesse congolaise est élément. Ce qui est élémité, tout le monde n'a pas passe. Pour totalité batouana trop opposition majorité société civile mais là comme longue salamité pour avenir na biso ezala meilleur nazo senga na peuple congolais balanda biso batouana simate to mise en charge to benga na batouana pour lobi na biso ezala bien tant que tokozala kana sima batouana ba peso 2000 francs ba peso polo umela oyembi on va te donner 2000 francs mais après 2000 francs on mena kaka ce que l'on mêlé pour essayer le lobby n'ango siko. Et on a ça l'appel na peuple congolais à tellement à soit destiné na maboko pour lobby ezaye. Bato o bazo embele wana basi ba investir na makambo belé bana bango bana poto bazo tambola na mituka bien makambo nyonso ya bien mais bazo aka ko exploiter pour population congolaise pour que bango moko bakenda ka liboso population wana bazo akasima. Alors pour qu'avenir les à la meilleure, biso moko to mise en charge. Longola ndeko banga. Pour ebele ya ba congolais bazande na bobangi mingi. Surtout longoli ko banga lelo kabila okima naye. Pour ana na makasite. Population so ka telemi ya neti bombe moko o pouvoir en place et ko maîtriser ngote. Ba population ba loka ngote sur etelemi des fois za na makasi moko yake o eleki nzambe pour longa population donc eloko na kolo bana avenir ya Congo ka yango wana ba tiela ba politicien oyo mitema te po bazana motema ya bomoto te to yebi tara chibala aemba ki trop afingi Kabila et puis je comprends que na mboka oyo po mutu azala vu par Kabila, il faut finga, à ça la news, et puis récupérer. Une fois que récupérer, c'est fini pour toi. Au commis kabiliste, qu'on l'écoute dans mon livre. C'est pas normal. En tout cas, population congolaise, tellement, soit destiné dans ma boko, token de liboso. Kobanga ezalate, kobanga penda ezalate, to simana ma boko, token de liboso, to bunda po na ko benga na bato oh ba na ko ba imoro, ba imoro. Pour mutu neti ministre ya justice akoki kozwa jamais autorité ya ko donc Tambo Mamba a injuré tout le monde. Il a injuré la presse congolaise, il a injuré les Congolais. Et puis tokendo wapi. Et puis mutu ndengo wana lobby nango aye era ye yo OK opesi voix na yo. En tout cas tout vote il faut ezala ya sanction. Na to bazo mériter te ba se retrouver na parlement te. Merci beaucoup, Président Jimmy. Une dernière question. Kasi occupé déjà que mon Kambimo école République démocratique du Congo, Président Joseph Kabila a outi penza ko matisa lisusu penza to pe ko pesa bayo ba ko kamba biso na ba mapinga président oyokite. Na za informé du jour au jour. O mona wasali. Mobutu asalango makambo salama na Congo, ce n'est que l'histoire qui se répète. Mobutu asala ba mayele ba koma soki ba nani boyebi yango histoire eyebani ba o ba yebi histoire ba yebi ezo bangisa biso te mais pour moi na ko lobake ya signe, ce sont des signes de temps de la fin. Mobutu asuka ndengo na ba gouverneur ba tout alongola kutu mbila che premier ministre. Et c'est là que Mobutu asalango ntozuka wapi
croyant que ce qui a bougé Batouana, pour lui, c'est déjà une sécurité totale. Kabila Sali Ango, Azoli Biso, Nazola dossier Moutumoko, Oazana Katiwana. Azoli Biso, John Numbi, Oazana dossier Moko, O Tilore Salanga passe à Floribert Chebea. De ça, on peut ici là, Nazoi Baté, tu combien de niveau dans le dossier wana. Azouye un commissaire, inspecteur général, il y a faire d'essai. Mutuna Nazoi Mituna Ngo, Ngamo Kona Kopese Yano. Ezali récompense, Yandenga Bomagi Chebea, ou bien Ezali Nin. Potozo et Baté. On comprend dans ces pays une chose, la seule seulement. Boma, Finga, Robinango, aux postes. La seule chose qu'on comprend dans ces pays, Yangouane. Chebea a été tué par John Onumbi, Moutounyosu Aebiango. Ordre Euta Likolo. Okei, Moutounyosu Okuta, Naye, ou exécuté Mibeko. Mais les lois vont récompenser. Les lois que ça n'a pas si Yangouana. Nous avons conçu qui s'en a lobby dans Boye. Nomination wana ezanango pona kaya Kabila neti yemoko amiche et ba tunaya sécurité comme ça ba chaye moi poa po eloko moko ekokomela ete problème te moko to asala ngo na bandela ngo Mobutu asala yango asuka mabe eza biloko moko ekobangisa biso te. Nous sommes déterminés à faire partir tous les médiocres en commençant par lui-même le chef de l'État Kabila. Il faut qu'il trop, c'est trop. L'autre, comme on a Obama, comme on a Tamrandinga Lingi, au Sénégal, Badjouf, Bazalaka Wana, donc pour la limite, le président sortant, invité. À Tamboli, Pena, Willery, Bandara, à Tamboli, président, tu peux essayer de me Biso Zalakate. Biso Zalakate, le président Akimi, Neti Mobutu, Agenda Akimi, Ake Maroc, Bakounde, Sogi, Libosa, 6 personnes. Donc, tout ce que le président Wanate. Nako senga na Kabila azana Mama Olive azana musée junior. Donc après la présidence azana vie mususu akota la bana wana akota mbulandenga lingi sécurité pe ezali marga kendaki na parlement ba pesa e loi moko oye ko ko pesa e moi makasi abosani ke après la présidence le Sénat a vie azana ba immunité ya Sénat akei baba kisile susma ba système wana na zubo kota kombo awa mais na PCK conseil en tant que jeune à président ba jeune a sali deux mandats na ye ndenge sengeli troisième mandat et pekisa mi kut na mibeku je suis sidéré ya ko yoka ba professeur ba pesa biso ba cours ya minene mboka oyo kolobake c'est Kabila qui va se représenter en 2018 le 23 décembre. C'est être vraiment irresponsable, ne pas avoir une idée suffisante sur la matière de la Constitution. Ou bien, ça rassemble. En tout cas, Raïs, conseil, moi, on a repéré ça, et ça, que aux président de jeune, tout ça, on a posé ça, tu as 47 ans, il y a une vie après la présidence, tika na yo, bato tchao, mutu makasi, bachaka pe Mobutu mutu makasi, atundu, kinkei, bachaka mutu makasi. Le dernier ministre de l'information, Isaac Kinkei Moulumba. Tu as eu la déclaration à l'Obaka, Eric Mobutu Kimi. Bango ne ba personne mutu makasi, pona ba bien privé na bango mabumu na bango, ba ventrologue wana, kota koyoka ka bango te. Yoka biso ba jeune tozo yebisa. On a président ba jeune. Sozo ka conseil ba jeune te, okota na libulu. On va te conjuguer au passé. Comprendre hein? Zo conseil on a PCO. Tika pouvoir au sali des mandats na yo esili. Au sali kutuna ba bonus likolo. C'est que ndenge za no kokufa kanzala te. Ti kokufa bana na yo ba koko dikoko na yo kokufa kanzala te. Uranda batata wana te bazana pona mabumu na bango. Bazo induire en erreur et après ils vont te fuir. Nomination na ça les a bien mais yebake on nomme batu déjà aux gens na souka na yo na bango vous allez dégager bientôt là. Batu ba kobengana bino eza opposition te eza biso ba jeune les mouvements citoyens. Pour terminer, j'appelle à l'unité, à la lucha, Filimbi, Ballet citoyen, tous les mouvements citoyens, na ongana tangité, tous à la bomoko, pour la bengana Kabila libanda. C'est possible quand nous sommes unis.
c'est possible. Tout tika batiraima mike wana. Et au foot, le côté le dénominateur commun, c'est le Congo. Faire partir Kabila, trop c'est trop. Ce Congo n'appartient pas à Kabila. Le Congo nous appartient à tous. Donc tout le monde a le droit de mettre son point de vue et puis à Yokani. Moutouté azalawana te obinono biso nde tozana pouvoir te biso mouvement citoyen. Toyebi ke ba jeune bazali ebele simana biso. Tozala bon moko car ensemble nous pouvons. Tozala bon moko. Les politiciens nous ont déçus. Là je le répète à chaque fois quand je passe dans des émissions, les politiciens nous ont déçus. Moi, personnellement, je n'ai aucune considération aux politiciens. Parce qu'ils chantent, ils sont avec vous aujourd'hui, le lendemain, Bendie, moi Kanyaka, Abosani. En tout cas, tous à la Bomoko, soyons unis, ou Moja, tout bon sous, quelle langue encore? Together, si je peux parler aussi en chinois, Hiho, en tout cas, message dans Souka, Yangoana, Yabomoko, pour faire partir tous les médiocres. En tout cas, merci Tatiana pour l'opportunité au Pessinga Lelo, de s'exprimer. En tout cas, ça la passe. À chaque fois que tu auras besoin de moi, je suis dispo pour la makambo oyo les kabiente na moka oyo. En tout cas, na souki puisque à souka penda ngoyo. Toujours c'est la procès à Franck Dongo Lelo. Tu as dit que le est final net, c'est ça la Croatie na France Lelo pour la Franck Dongo. Tu as dit suite nae Lelo place à Zali aeba ke azaye mon côté. Toza nae, toza ba parti politique te, toza mouvement citoyen aeba ke toza nae place à Zali azala na honneur azo défendre Mboka. Toza nae vraiment. En tout cas Franck Dongo, courage à toi, prends courage. Dieu est avec toi, il sera avec toi, comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup, Namalobawana et à président Jimmy Carter, le Raïs international. Netotie Penza Litono, na émission la biso l'invité, à Mokolo Alelo. Merci, na papa Riki di Bendi Babi, le number one ya Congo Millennium. Et l'ongo Penza, na maman Jolie di Bendi Langouli. Posa maman solo yangwana to bengi yo Penza Ngouli. Merci, na baignon sobo sepela kolanda biso. Merci à éternel champion, Babi li banga du siècle. Ipon Sec, Babi vraiment champion à ma gauche, merci beaucoup à toi, merci à tout le monde, vous êtes tellement ébélé de gueule, ma vinga le roi, Motema et à la reine Agnès, on est de cœur avec vous, bientôt à Kinshasa, Pauline Missa, Katoko Djila, et merci aussi à Eric Loussandou, le noble, ma beaucoup banque, Motomoko bien, Paulet Chat, les rassembleurs, merci à Cécile Osango, là où repose la confiance du chef, Serge Katembo, papa, na grâce, on est de cœur avec vous. Merci à tout le monde. Allez, mon cœur te salue. Galor Congolo, on a été là qui m'a fumé motomoko bien à Solara Kitoko quoi. Merci aussi à Mireille Osango Madine aux États-Unis. Merci à tout le monde. Boza tellement ébélé bino bayo bolinga biso ba peke bisope. Toujours continuer toujours kolinga bino toujours porter bino vraiment. Na mitema na biso botika la scotché branché na ba programme na biso ya Congo Millennium sinon vraiment tolingi bino mingi masolo etali politique etali musique etali nyonso Jocelyne Kabika tozawa na vraiment pour na bino nyonso bayo boza na besoin na biso pe tozawa na kaka pour na bino babi vraiment John Chimbalanga Muchi wa Falanga les number one ya Fondation Elonga Food, Karine Chungu, je vous aime beaucoup et merci à tout le monde. Babi Cité des Oliviers, ensemble na Gigi Kabuya Moto Nanjambe. Bientôt à Kinshasa to Djilabino, Nabato Nyonso Bolingara Tatiana. Vous avez besoin de moi? Deux numéros affichés na ba écran na bino, Bobengi Biso, Torozala wana po. Tosolo la matali actualité politique, on est là pour nabino nyonso bayo bolingara biso donc Tatiana osango babi mikolo tozo vivre époque ya Congo Millennium. Nous vivons l'époque de Tatiana osango sans polémique, toujours au milieu du village na loboko mama. Ceux qui nous ont azongiti, retrouvez-nous prochainement toujours kaka nakati émission on l'invité. Merci à toi, je reste monde de tout le temps de tout le jour Bobby Tom et Géry. 3 étoiles. Merci beaucoup. Allez, au revoir.